Yaya, est-ce que peut-on continuer à croire ya kondima tangu tolobaka le mort ne sont pas morts ba pasteur yebele balobaka yango y a pas de relation entre les morts et les vivants kasi na masolo tobetaka tozali kozongela yango tongo midi pokwa batu baike bakufa bazongaka baya ko aider ba vivants. Oh, donc c'est-à-dire que il y a des relations entre les vivants et les morts. Ba exemple ezali légion tala likambo oyo lisusu ekomi na famille ya bandeko mwasi oyo mama leki na bango akufa na Kinshasa na komini ya Lingwala depuis 1984 kasi mama leki oyo abimi bongo en plein Paris aye kosambela bango na tribunal na ba papier oyo accusé de réception ya tribunal bakoma pena kombo ya mama leki na bango. Kasi po mama leki abima azonga na mokili aya kosambela bango likambu nini basalaki yango lisoto kobetela yo lelo zwa émission oyo tindela yango ba pasteur tindela batu nyonso tout oyo baye kondima teke ya de relation entre les vivants et les morts batu bakufa bazongaka pona baya kosunga batu oyo bazali na bomoi nayebi te tokondima yango to tokoboya yango toyoka lisolo oyo tokobetela yo sika wa boye. Mbote bandeko balandi ya radio loko télévision weekend elamu lelo mokolo ya samedi toko umela mingi te kasi tozala rendez-vous na pokwa na équipe choc et pa wapi toko sola ma solo oyo to solaka na communauté bandeko ebele babi to benga yango so équipe choc to benga yango parlement choc y a pas de souci toko sola ngona bandeko toko bana ko benga yango bongo parlement choc na kati ya parlement to solaka ba sujet nyonso to yo muto tala biso soki ozali na lisolo ya kopesa préoccupation moko songolo tope pakala benga biso tokosola makambo na yo na parlement choc pour la parlement choc kuna ba mama ya bwania ba ya bwania ba pasteur ya bwania batu ya bwania bazalaka wana pona kosolola kosunga communauté esika ndeko akwei yo o kweyate voilà. Partout pour aller kolanda biso ya ta sengi na yo o partager soki mbali boso yo mona biso obo mesano na biso yo o s'abonner soki o s'abonner ko bosa na te ko fina bongo cloche ya notification pona o rataka ba programme na biso ata soki mu kete ngai ko mona ngai Fiston Pelende tata ya Sedek brebi yango na cadre recours ya authenticité alingaka mingi yo benga ngai tata Pelende est-ce que okomi tata Mbemba Kimbangu 100 kilo est-ce kokomi c'est que bien ekendaka ndengo wana yande ko ya beti lisolo na yemoko na kotikela yo oyo ka yemoko ndenga zo expliquer preuve à l'appui papa Fiston lisolo o inventa yango awa to inventaka masolo te to betaka masolo kaka ndenge ba pesi biso to beta soki ba lebi tanga kombo to tanga kombo soki ba boyi tanga kombo te to tanga kombo te ndeko mwasi oyo apesi lisolo na oyo par rapport ya lisolo o to betaka Yaya akufaki azongi aye na héritage mulangi ya ba diamant pona aider famille apesaki ba condition ay sombala ete kasi ya bebisaki yango suka nango ba diamant na mulangi ya kokawana ebongonaki mabanga pe lisusu na lisolo ozo betaki papa akufa azongi pe ya kolakisa bana esika achaki bongo testament voilà. Papa Fiston biso toza bana ya poto ngana za mwana ya poto ya tongo na yeta za soki koko ya poto mama ya poto to mwana ya poto pesa ngai ka yo pesa ngai na ya poto tongo na 85 papa Fiston ngana ya poto na 85 déjà. Alors ndeko na ngai ya ki poto na 1988 dans ça en plein Paris oyebi papa Fiston biso ali bana ya poto ya kala seri wana mvwata kuvwata seri munde ya timila na makambu te okokota na magasin bo ozupe mwa rouge à lèvres ba loka mikem ki obimi na yo pe esa lokote loka mikem ki wana munde na bana ko kipeta na ko mona biso kaka batu mwindu batu ya pasa na ko kipe yango pena mingi te zaki na ba charge ebele te. Alors petite sœur na ngai autaki Kinshasa aye koya tanga ye koya na cadre ya tour tokota na magasin na bete mwa tour amona poto nezalaka tokota na magasin moko songolo to sompe ma biloko to jui lokola sikoyo mbongo esilaki na lingi na laksa petite sœur na ke bis to ba yanki akala bebi seri wana babuka kiligale ya kaluji na ya kome ba plan ifale na tele manango na ndule wana bilamina pale petita bendana
uta azwa lupemba azwa kiboba bachache bamiyake bayama moto no seri wana bana buka magalo ebi yango Papa Fiston to côté na shop legi nanga sepel na rouge à lèvres qui na jus rouge à lèvres voilà ya mukeka do deux blocs na te yango na manteau na ngai to kepe to futi o fallait to futa to futi tango ekomi na porte poto bima boyebi yango soko jouer loko ezala na sticker na kati kuna elelaka Papa Fiston elelindi lelelele c'est-à-dire quoi to yibi alors sécurité azala ki obligé asa nini aya bakangi biso ba fouiller sachet na biso na facture ekoka quand on va fouiller biso ba moni siko ba rouge à lèvres voilà na poche na ngai manteau ba obligé biso to kende ko foutre yango avant to bima na yango mais comme on n'avait pas d'argent il n'y avait pas moyen et le gars muke ba koka ki peka ko to rouge à lèvres voilà ba zongi ça Papa Fiston ba bengela biso mbila siko mbila ye ngana zaki na ma récépissé na ngai bon ngunda pe malonga na nteme moi récépissé ya muke ola gola kisana nume leki na nga kuti ya sangunda to sala ndenge nini tangu mbila ye a jubiso akena biso na commissariat tanga akena na commissariat mbila interroger biso a entendre biso a commis PV na sotuana a commis siko na sai lokola na épargner leki na nga pa azaki atala document moko te bino kola ngai moko na ndimi charge wana leki na nga azali kutu innocent tango bakomi mbila siko apesi biso date photo ke de ko samba na tribunal na Paris na tribunal de la cité est bande ko à Paris boyebi tribunal de la cité pour to beta lisolo avec précision ba memi bango babino boya ko samba telle date na tribunal de la cité ça va batiki biso pe to keina biso Papa Fiston na minimizaki yango na kipaki na ngai te jour on pe ya procès to kenda na biso te eleka nango pe eleka nango après 2 mois na kende siko na boîte aux lettres un jour na boîte aux lettres na moni tribunal parquet do etindeli ngai lettre courrier na fungola courrier bo na kati ya courrier wana balobi non Madame Songolo Pakala yaka na tribunal de la cité oya kozwa rapport ya kosamba na bino nde bosambaka ozwa yango na gisile kilanga tribunal ebengi biso to kozwa rapport oya kosamba mais biso to samba te ça va les kamute to kende date apesa ki bango ekoki Papa Fiston biso to kende na tribunal de la cité tuna bandeko ya Paris nous nous affaire na Paris à ebi tribunal de la cité to koma kuna Papa Fiston to koma boye apesa ki pena kombo ba luka mutu entel to koma pe na tribunal de la cité wana to luka mutu entel to kota pe na bureau OK boni ça va be na kombo ça va bino fallait boya ko samba boya kite mais mutu na bino moko ay ko représenter bino c'est comme si avocat na bino ay ko représenter bino rapport na bino o bo samba ki yango yo Papa Fiston mundelo wana pesa biso rapport na enveloppe to bandi ko kende to jipe métro bon curiosité na kati ya métro na bino na fungola yango na tala nani yango ay ko sambela biso mutayebi makambo te Papa Fiston na fungola boye bakomi makambo ne surtout sine muto ayaki ko représenter biso Papa Fiston mama leki na biso bakomi kombo na ye mobimba na pesi exemple Mantanga Marie Hélène kombo ya mama leki na biso na mondengo wana na bwaki papier wana gangi na kati ya métro batu kutu qu'est-ce que nini leki na tuni ya nini ya donc muto ay ko représenter biso ezalaki mama leki na biso mama leki de Papa Fiston mama leki na biso akufa na 1984 wala ngala Kinshasa na commune ya Lingwala. Une année après décès ya mama leki na biso ngala yeko ya poto na 1985. Alors tokolo banini bino tango bosolo il y a pas de relation entre les morts et les vivants. Siko oya ki oyo zaki nani satana diable to nani mama leki ayebaki ndenge nini ke toza en danger pour aya ko représenter biso jour ango biso kete mais ye moko akei asilisi makambo afuti ba manda mike wana nyonso était terminé
Papa Visto, ezali lisolo ya mutu te ya ngai moko biso na femme na famille. Tango sa ndenge wana ale mama na biso pita ayepe koya na poto. Tango mama ye na poto na expliquer mama pe likamwa mama pe akamwe ya kosakana te. Donc papa Fisto, mutu azoloba y a pas de relation entre les morts et les vivants ezali lokuta. Relation ezali. Ba mort bazali au baka kotala biso. Voilà, c'est peut-être pourquoi le pays n'avance pas parce que ba inculquer biso eloko wala la mutu. Rappelez-vous tango ba kolon ba yaki, balobaki nini? Ba bikeko na biso wana ya ba suku, ya ba ndibu, ya ba luba, nyoso tu wana zaidi nini? Ba esprit mabe, ba kenda na yango kasi pourquoi ba linga ko donc sango te ba tika ngona poani. Tolanda ki témoignage ya maman Marie-Josée que je salue en passant au moins na ye. Makamindele ba yebisa bango. Kebike ko ba statue wana ezali ba pouvoir na bango ba ancêtre bango. Na biso mindele, na biso batu mwindu, tozana ba ancêtre moko ya batu mwindu. Ya salaka angele. Comment voulez-vous évoluer? Comment voulez-vous mboko na biso changer quand vous ne reconnaissez pas les pouvoirs ancestrales? C'est ça le problème. On a toujours dit que nous devons faire recours à l'authenticité. Yamala mutozui, yamabe tobwaki. Et bah exemple, ezali les gens. Papa ya Londres a bêté le solo. Awa, ya zwaka problème. Azwaka problème moko fallait que tu ba kangba beaucoup ba le document ba refoulé. Jour ba bengisa ye. Mutu musabima sambela ye. Mundele. Koko na bango ya asambela ye azonga normal makamwana esa étouffé vanda kaka ndengo wana. Et si la tilelo batu ebele baloba bazala ba mpiaka baya kopesa yango mbongo kutu ndeko abeta lisolo o ba pesa ye mali ya mbongo. Donc et rappela nga lisolo o to monaka na toyokaka na Kinshasa ndeko moko boye akenda ko soba ba carton savon pe ba libanais akenda fungula ba carton ba dollar. Est-ce que koko na pesa ka dollar wana te azu yango aye ko zongisa pa libanais pa yebaka te ayebisi yo bonga te na vie. Na lingi to landa biso na bino ndenge ndeko wana azobeta lisolo ya famille na bango ye moko kaiti tolanda ndeko ensemble et bon tozonga to continuer suivez. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas comme ça? Voilà, allez-y. Oh là là. Voilà, patientez. Voilà. Et oui. Tout quoi. Donc, on est à l'objet, Ezaki, en 1988, à Paris. Nous avons fait à Paris, donc il y a petite sœur Nanga, Ayaki qui chasse Aye, Sikala qui chasse Aye, nga déjà dans Paris. La petite sœur Nanga Aye, ndé tokindeki ko sa ba course. Ba le wana ka kalaka ka bozaki na misupo koti na magasin, ozu mwaka eloko moko boye o tie na poche. To somi so biloko to taka inbu biloko ekokate. Nga pe na bi na la sa petite sœur Nanga ki na mo apoto. Na zui rouge à lèvres na tirsil. Na tie na poche ya manteau, ezali na tanga ba hiver. Ce qu'on l'air to bimi, to futi biloko mususu to zwaki. Ale mama ko et sonné. Ta sécurité azong sur la carte. To obola sa biloko bosom to laxi tika caisse. Après boneni bosonaki. Akotsa ba bo la poche rouge à lèvres na ni noane bimi. Obo sombango ngabi toza suna mbongo te. Obo somba to bandi ko discuter wana babengeli so police. On dirait que makambo ka ya nzambe po za ka iloko pa mukeba ko ka pe ko récupérer pe loko. Police ayi. Police akabati biso akela biso la commissariat lokwa to somba ite. Ofo to koma na commissariat que ça procès verbal. Police a vu biso continue sur la mutuka wango to okay ti na commissariat ka kota Paris wa. To continue na commissariat police babandi ko sambisa biso wana to lobi to benga kutu na ti petite sœur na ngate parce que petite sœur na ngaya kisika na kuta bwaki te nga déjà le kona sila ume na zala na moi réception na nga na l'accès réception na nga ba komi wana
batie plainte babi bokoya mokolo boye bapiso date oyo bokoya kosamba tobimi tozongi na ndako na biso petit sere na ngai abi tokende na biso kosamba te tovanda na biso tovandi date yango mpe koki tokei te tovanda eleka nango mikolo nataka mokomsu na boîte à lettre na nga namoni batindeli nga lettre nini commissariat et police boye na boye donc batie mpena tribunal donc bameme mpe mamoyeki eleka na tribunal ya Paris na cité tribunal ya Paris bato bavanda na Paris bayebi place ya cité esika mpe bato babwakaka na la cité sikoyo babi mpona nini na bino nde bosambaki boya kozwa compte rendu ndenge bakataki makambo nalakisi petite sœur ngai tokende toke kozwa toke wana tozwi bus toketi na cité tobanda kozala mpe mosika mpe te kote mpe nga mpe tobanda kozala na petite sœur na kuna ezali mpe mosika te tokei toke kozwa yango le tokoti na tribunal yango biro boyeboye mpo baindikaki nyonso to na papier oyo batindaki boluka mutu boye tobi tozoluka mutu boye o biro na ye yango ntango mpe amoni biso avandisi biso abi boye mpona nini na bino wana elekaki zala napesa bino compte rendu ndenge basambaki atuka bino boyaki te me mutu ayaki korepresente bino tocomprendre te abimisi nini wana procès verbal ndenge tosambaki wana nini babenga yango nini jugement ndenge elekaki bapesi biso tozwi yango bakomi yango procès verbal ya jugement ndenge elekaki tobimi wana na petite sœur tomati bus le tomati na bus nga lobi nafungola papier yango na totanga nga na petite sœur bini ya lobi ke toyaki kosamba mutu toyaki te me mutu moko ayaki korepresente biso yebe petite sœur alobi bongo nga bi yo loko so ye na Paris sika bafrançais baparisien ezolekoka bwe menga nayokai bongo apres nafungoli courrier tobandi otanga na kati ya bus lera bandi kotanga mbala moko namoni ke boyaki ebino boyaki kose présente te mutu ayaki kopresente bino madame boye do batie mpena ndenge pende biso baafricain nde tozalaka non na poste non na prénom ya mama leki na biso bamokanga bi nabwaki papier wana petite sœur na nga lokoti yango abi na nga unini yango ngabi yaka nalakisa yango ngabi tanga place oyo tala balobi ke biso lokwa toyaki biso toyaki te me mutu ayaki korepresente biso ayaki korepresente biso alobaki toza na empêchement ye nde aye korepresente biso tala kombo na ye yango donc kombo ya mama leki na biso me kuna ye apresentaki te kaza mama leki na biso me bango babeka mutu ayaki korepresente bino kombo na ye yango me biso totali kombo ya mama leki na biso mama leki na biso akufa na 1900 akufa na 84 makambo wana eleki na Paris na 88 mama leki na biso akufa na Kinshasa bakunda ye na Kinshasa akufa ye na Lingwala biso toyaba na Lingwala donc de eza bongo na 1984 mama leki akufaki nga naye koya poto na 85 petite sœur na ngai aye koya na 88 wana petite sœur na ngai ucho ya sika mama leki donc akufa akunda ye so tomoni do bakoma mpenza kombo na ye nazwi papier wana na bombi tokomi na 89 mama ya biso aye poto nazwa mpenza papier wana nde nabombaki nabimisi nalakisi mama ya biso ngai mama ta makambo yamonaki boye mama ya biso akamwe abi ye solo wana abi donc kombo mpenza ya mama leki na biso ezalaka na banda bomba papier po mpe bambula mpe eleki mpe mingi donc ti mpe nde nazalaka nango mpe su te je crois kaka na pasolaka yango mpe nabwaki mais nazali vraiment kobomba yango mpenza mai bandeko nanga mpenza bayebi nabetaka lisolo wana eza mpenza likambo ya solo na 88 mama ikebiso kufa na 84 bafin 84 mpo ngai nayaki poto na 85 nde ngai naye koya poto bon yango nde nalingaki koyebisa yango wana po ntango nakokaki ka bado bazobanga bi mutu mosusu mpe akozala mpe akufi
atoka kozonga surtout la ndenge olobaki wana lisolo bana landaki oyo akufe aye kosalisa famille ayebisi mwasi wana tala mulangi ya diama yo mpenza omoni mulangi oke kolakisa mobali no na ndenge nini eza ndeko ya mobali te eza ndeko na yo mpe alobi na okende kokutana ona ndeko no mosusu yo kamati oke kolakisa na mobali tikaka ndenge balobaki azalaka azoba famille azalaka azoba famille voilà oki expérience oyo ndeko apesi yango wana yaya c'est vrai nous devons croire est-ce que après makambo oyo tozomona oyo tozovivre vous refusez toujours de croire qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants? Ba exemple ezali légion bandeko ebele baleka pe na expérience wana soki tokoki kobenga mwa ndeko moko mibale misatu bakopesa ba témoignage na bango oyo elekela bango na vie tosalaka ongele siko tango balobaka ke y a pas de relation entre les morts et les vivants ndeko oyo azongaki wana oyo aya kosambela bango wana totie na kategori nini ye aza nani ayebaki ndenge nini ke bango fo basambela nazoli mpo na bino frère Johnny Victor Mabiala ye c'est fort aussi po ye nzamba visita ye makambo ebele aza na expérience makambo wana ebele nzamba mema ye alobaka ebele ye alobaka yango chaque fois oui il y a des relations entre les vivants et les morts frère Johnny mbote na yo mbote ndeko nanga fiso pelende touti kobeta lisolo moko awa esalami na Paris ndeko yibaki eloko na shop azwaki na magasin et puis bamaki pa police bagade pa police ayesi bango apesi bango jour baya kosamba jour yango bakei na bango te bamonaka na boîte lettre boye batindeli bango mokanda boya kozwa jugement na bino oyo bosambaki toza jugement ndenge nini bon bakei mpe na tribunal na parquet bakoma baremettre bango babino bino boyaki te mais avocat na bino ayaki mutu moko ayaki awa asambi afuti bamande nyonso tu kopi na bino yango oyo kopi yango oyo nani ayaki kosambela biso ayebi makambo oyo tango baozonga na metro bafungoli yango batala boye mama leki na bango kombo ya mama leki na bango lokola par exemple Marie Mantsanga Mabiala mama leki na bango wana akufa depuis 1984 mais abimi na akufa na lingwana na Kinshasa mais akomi na Paris aye kosambela bango. Bon, les gens continuent à dire qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Na yebite. Est-ce que relation entre les vivants et les morts ezalaka to zalakate? Soki ezalakate oyo yaki wana eza nani? Diable satana to nani? Yo zala expérience moko mako wana te ndeko Johnny. Ya libota na nzambe na pesi bino ba mbote bele. Makambo tozomona na mukili ezali très complexe. Yango moni nzambe lokola za moto ba vision ya milai ya musika ya monene abeta biso penda virgule na makambo. Donc soki nzambe alobi il y a pas de relation entre les vivants et les morts, c'est-à-dire il nous a seulement stoppé que to contacter makambo wana te to zala na contact na batu wana te parce que etali biso te. Mais la réalité oyo nzamba bombela biso ezali nini monde ténèbre ezali ko opérer na ndenge na yango biso pe na lumière to opérer na ndenge na biso yango alingaki te to zala mixer to landa makambo molili to landa makambo moi et ko simba te. C'est pourquoi il nous a interdit. Mais makambo o tozoloba ya milimo kotambola ya ba menace ya ba nini ezali réalité et salimaka parce que ngai moko personnellement na yebisa bino na témoignage moko na salaka Seigneur m'avait enseigné pour la makambo ya kolokota biloko. Et le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur m'avait dit? Alobi milimo ya batu etikalaka na biloko oyo bango basimbaka. C'est pourquoi moni tango mindele bayaki na Congo biloko liboso bakende kozwa eza bikeko. Babikeko bango bazwaki eza maboko ba finga empreinte donc ba print ya bakoko na biso
etikalaka na bikeko wana il y avait une puissance oyo ezalaki na bikeko wana yango bango bawelelaki kozwa yango pour que les Africains bazala lisusu na bainvocation ya bokoko na bango ainsi de suite bango badominer sur nous c'était que ça mais na yango na sens normal oyo nzambe aboyisi biso yango parce que nzambe bamelangeaka ye na nzambe mosusu te wana vrai sens au Seigneur aboyisaki biso makambo wana mais makambo wana ezali esalemaka parce que il y a beaucoup d'exemples où tu peux ça mais pour tout ça kana émission ceux qui kola kosunga tokozwa émission mo bimba pona ko expliquer makambo ya milimo oyo ngai nazalaki na kwilu na kwangu na kwilu tokende kosomba biloko na kwilu wana tozalaki na petit frère moko tobanda kolala na ye esika moko azalaki mwana ya mwasi ya équipage ya masuwa bato wana bazaka ba privilège na masuwa akokolala na ye na place où ya mwa bien parce que bayebi ki azali mwana ya équipage na bango alors petit wana comme banda kolinganga mingi mbule bandaki kobeta jour ngo bisinga vie Johnny tokota na si ya kale ya masuwa mbambetu moko eza kuna tokinde kulala tango tokoti na kati ya nino tokuti bambetu tolali biso le tolali mbetu moko ava tolala tobondeli tolali mais bande konanga ce qui était vraiment étonnant tolala te butwana mobimba na fandi pongezo ate na tuni olali abiote na lalite ye peso ki tofanda tuni ngola ngabi na lalite donc tokenda ina ngoka bongo ti tonga bi mais c'est quoi alors na lobi nango tolongoli ba matela on ezaki na kati tobimisa ngo libanda likolo ya barge tokomi kolala 2 jours après occasion nanga moko il fallait na voyager ye tango na komi kokende abenga BTV yo zwa pe matela moko kende na yango parce que matela oloko eze belenga na tikali na moko yo pe kende na moko po nazalaki juste na etoko nanga na maboko tanga pesinga matela wana nzoka matela wana ezalaki problématique ezalaki na molimo ya mutu oyo ezalaki na kati ya matela wana tango nga na kei na komi nango na place parce que na lalaki nango te na nzela nazalaki ezalaki ya kokanga mapo na maso place kotanda ezalaki te totiaka bitoko na biso wana sikolela na komi na destination place ifale nga na lala na fongoli mbetu matela na nga wana na ndako na bapesaki nga na ti na lali bandeko ce que j'avais vu vous savez que à ce temps-là frère Johnny parle avec l'Éternel Dieu des armes oyo nalobi face à face parce que azalaki kolobelanga so na bengi la Seigneur c'est quoi le problème ezali nini et le Seigneur me répond automatiquement la mato inanga ke frère Johnny likambo ezali bo mais les jours où on a zwa ke loko wana j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qui se passe parce que na lali likolo matela nazo sentir bato azo kota na porte na butu bato afongoli porte ya ndako na lalaki et pourtant azaki ngamo na ndako wana makola mutezo ya tango ye juste combien mais na tango na fongoli miso na tala nani oya kotelinga na ndako bandeko nazalaki bloqué avec tous les faits oyo nga natindaka moto esalaka te mokolo wana moto esala te le nom de Jésus na invoqué salité nyonso na sala esalité na telemia na gangi 3 fois le nom de Jésus ndela na ekozonga na bandi kobondela na bondela na lali et continue et leçon nango ezalaki nini le Seigneur alakisaki ngai te nazalaki likolo ya mbeka ya mutu donc eloko ya mutu oyo ezalaki ko appartenir na ngai te c'est pourquoi molimo wana azalaki na autorité likolo na nga pona ko masenga na koti ba jeûne prière il y a 3 jours Seigneur alakisi ngelo côté na lobite lokolo esalemi boye na kende sko na église na kende la na église na suika matela wana na kende ngo na église bande konanga na lali na se na zwe toko na lali na se ba permanence na biso na ba intérieur kuna ezalaka mo bambetu mo babenga ngo ba graba batia ba graba wana maintenant il fallait na lala na graba na tia matela na nga likolo mais na loba moli mo na nkolo lobi na nga tena la na se na zwi na tande toko na nga na se na lali tango na lali na se na bondeli 3 jours esili le jour où on a la zonga qui likolo ya mbetu pona lala molimo wana etakenga nabi c'est que il y a quelque chose likolo matela tika na lala lisusu na se na lali na se jour wana na bondela kiti na lali na se na lali bien na zongi likolo matela malgré ko bondela etakenga na bien voilà
c'est que les Cambodgiens na matela qui au sosola les Cambodgiens matela na kangi matela wana na OK Seigneur merci pour na ko enseigner nga loko oyo na pambolio. Après wana le Seigneur maintenant commence à me parler. Il m'a dit frère Johnny matela oyo zwaki il y avait l'esprit ya mukolo nango aza ko réclamer yango. C'est pourquoi tant aux aki ko prière na yo ezalaki exaucé parce que ozalaki na otobenga ka mbeka ya mutu ozalaki na ngona maboko nao. Donc tu dois ozongisa matela au place ozwaki yango. Nazwa pe matela wana na kanga yango bandeko nakoma kolala nanga na kimia ti nazwi matela na kende kozongisa malheureusement na nzela moto ayibaki yango na yebite ndenge ne kende ko sukela ye donc kenda kibongo. Donc oringi olobake ndenge balobaka totambolaka na ba ange o ba surveiller biso ba ange à surveillance wana basa bakoko na biso parce que comment se fait-il que mama leki na bango akufa na 84 amona ke bango bayibaki loko na shop ba en danger alamuka na cimetière aya ko sauver bango tina parquet. Bon, na ko koloba bongo te parce que Bible komi yango te ndeko nanga Fisto Pelembe mais eloko nga na kolobaka que le monde des ténèbres et ça la kamisala nango na ndenge nango o nga na yebi yango na parce que le Seigneur qui m'avait pris ça ezala ki mutute eza nzambe ye moko mutalakisa kinga ke frère Johnny à cause ya matela oyo bakabela kiyo il y avait l'esprit o ezala ki ko réclamer c'est pourquoi ozala ki na CMBK ya makamu ya nina mutu. Donc, on a droit au samedi la prière n'a eu à exaucer parce que on a un problème. C'est pourquoi on a monaka tango nyoso Bible zo senga biso tango nzambe azo senga biso tango nyoso bozana problème na mutu bo arranger avant yo kende ko sambela parce que ceux qui ont sambela ozana ba problème na mutu ça dit pour commenter na ciel parce que ozana kilo kati na bo moinayo. C'est ça le vrai sens. Donc le Seigneur m'avait prouvé ça parce que mon frère, imaginez-vous que nazalaki mutu na koti na église, les musu bazo sala délivrance. Ceux qui na fandi na telemi nazo sala geste mon côté, au moins Seigneur a bandi ko bouger maboko nanga afongolinga munoko pona sala prière na accompagner batu bazo sala délivrance. Imaginez-vous. Donc nazalaki na tamoko ke nazalaki na lobanini contact na Seigneur direct. Mais dans le moment où le Seigneur a stoppé la Kisanga, qu'est-ce qui s'est passé à moi? Pourquoi? Parce que Nazalaki a problème, il y a Ndeka, il y a Loko à Moutou. Ndéangwana. Donc ceux qui ont un problème dans Moutou, bande qu'on a place nous sommes allés aux Sambela, aux salles l'autre côté. Au boya ko limbisa Moutou na motema na mo bimbao parce que il y a lianga mbongo abotolanga mobile ya salanga boy. Au prier on est ko maté. Frère Johnny, limbisa nyonso laver na motema na utika pepe. Papa Mabiala. Milimo wana esalaka, milimo wana ya kilo ani kanga bato. Papa Mabiala. Donc mulimo monde ko esalaka ya. Papa Mabiala, est-ce que rolo ndoto ezalaka vision solo ezalaka emoniseli. So mtamoni makamna ndoto to à vivre na ndoto ezalaka réalité, ezalaka ni ndoto. Yes. Réalité na ndoto ezalaka à peu près na découvrir ndoto ezali na 80% ya message. Na kati ya bandoto. Donc si mutolo takate oza déjà mukufi. Donc il faut mutolo taka. Du mal ou du bien, il faut toujours lota. Parce que ceux qui ont lota tende konanga oza mukufi, oza muto molimo na oza déjà bloqué. Donc il muto fa lotaka. Mais ndoto, nzamba lobi boye, il parle d'une façon et d'une autre na biso batou, mais que l'homme ne fait pas attention. Nous les hommes, on fait pas attention. Là, on a lobé la caption na noto, na ba vision, na ba nini mais tout ça la ka attention te. Bato ba kufa. La ka de fois olali bo zu vision moko. Na mo na ikambo na mona kengo. Non ndi no teke ikambo na buto community kizengo zo reconnaître le sou. Na mona vision, nzamba pesa ki déjà vision ki likambo ko salema. Mais quand yo zo ki sens na ngote na nzela okomi tuna. C'est comme ça. Donc voilà. Ba vision et belé ba ndote belé za la message. On va finir. Même si ezali na ndinga mabe bandoki bazolanda yo, eza réalité. Il faut que bango que c'est réel. Ndoki alandi opambate, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut kaka côté le malalosa. On va finir avec vous frère Johnny. Batu o bazalaka alali alamukite akufi. Et ça ba liwa mo mystérieux. Et puis au salabso récapitulation de komora sangaka yorobaka na pongi batu ba oli tsugimbela so likonga na moi boye se manifestation la sundeni.
ya wana eza réalité bandeko nanga bato oyo bakufaka na pongi oyo alali akufi eza baventure. La majorité na bango eza kaka baventure parce que ngai moko na pasa na ba étape wana. Aventure c'est-à-dire? Donc aventure c'est-à-dire? Pardon? Bato bakufaka na pongi eza aventure. Aventure olingo loba nini par aventure wana? Aventure ya ba sorcier. Eza baventure basala kake babomio basali babomio na butu enfin na hôpital ba déclarer qu'il y a akufi na crise cardiaque ou asala ki arrêt du cœur ou eloko moko lolengi wana eza nango baventure eza réalité et pas na ba sorcier babomaka lolengi wana soki bamoni ke bako soki bamoni ke so batie au malade yo ko bunda na malade yana peut-être ko s'en sortir nango fu basalo komba moko ke okufa mort subite ndenge ezalaki pa nanga bazoya bazokokate bazoya bakokate alors badeside fu babomanga na pongi alors bazwaki ngai bamemi ngai quelque part na zamba wana nazalaki na mbandaka wana yo ozolota yango na ndoto nazomona yango na ndoto ke baye kokanga nga alors ntango baye kokanga nga na mitunaki te boye kokanga problème nini et puis nazalaki ata na présence d'esprit te na bele ata le nom de Jésus na bita soki Seigneur alingaki nga na kuma tina suka mpona yeba makambo nini complot ezalaki ndenge nini nayebi te mais etilike bamemi nga bakomisi nga na zamba nakuti réunion ya bato ebele bafani mais makambo bazoloba nazoyoka te bapesi nga mokongo mais bato bayaki na nga automatiquement bakangi nga singa batinga singa na maboko na nsima bazwi singa mosusu bakangi na makolo bazwi singa mosusu bakangi nga na misu bazwi bamati singa likolo ya motalaka bato bayebi ndenge bayitaka mbisi bazwi nga batinga likolo ya motalaka maintenant ntango batinga likolo ya motalaka nayoki bapesi signe moko signe wana esalemaki lokola babeti batutisi bambeli lokola eloko moko ya ndenge wana nga automatiquement nayoki mbeli eperse nga na tolo ntango eperse nga na tolo ebimi na mokongo mbala moko nagangi au nom de Jésus nalamuki bandeko pasi oyo ya mbeli ya donc yebaka ke ozoki pene na mbeli perse yo na nzoto na telemi na koi na leli na komi kobaluka alors bato bazalaki wana bazotala babimbe mukupo na kati ya maswa bato bazotala batie yo mbeli na nani mbeli yango batie yo wapi mais place yango makilezo bimate bato bazotala babimbe mutu yo aza na problème nini nazolela ma ya miso zobimanga ti molimo na nkolo ekorapele nga na bele na makila sakomobele le sang de Jésus nazobelela makila nazo renverser misala bandoki naza ko renverser nazo sopa makila mais avec douleur kolela na kolela nazo bondela kaka 3 jours bandeko nanga 3 jours successifs l'air sikoyo 3e jour passe komi kokita un moment donné 4e jour pour se passer penda yeko sila automatiquement et le kinango le Seigneur maintenant m'a rappelé que frère Johnny mokolo oyo ya kufa na yo ezalaki mokolo oyo bamemaki yo na zamba tala likambo esalemaki mbeli wana c'était pas perçu na motema mais c'est moi l'Éternel qui avait détourné ça ezwa yo na droite na yo po ekota na gauche te soki ekotaki na gauche na yo olinga kosala arrêt du cœur automatiquement olinga va déclarer oza mort donc bandoki basalaka bongo eza vrai et réalité. Frère Johnny, on va finir. Est-ce que ceux qui ont taloti bamboa et ça la mabe? Yes, bamboa eza mabe. Bamboa eza mabe makasi. Eza pena mabe makasi parce que nga moko avant moi sinanga atikanga tango nazalaka na Congo, nazalaki na vision moko nazwaki na tindi nazalaki na ba ferme kaka ponga nazala muta bazamba. Muta naza donc okaza zambien. Naza muta bazamba. To sala ba business na biso ka mingi na zamba. Mais est-ce qu'on a tinda ki na ferme moko na bia ki ndiko somba mungwa. Tango ya kei aumeli. Maintenant nga na lobi voilà na vision hein. Na bi OK na landa mwasi nanga. Na landi na kutane na nzela na bini mais comment umeli bo abi frère Johnny mboka ano tinda kinga mungu ezala kite donc na kende kilisu na mboka se mbela ke kozwa mungu ngapi OK ça va tozonga. Mais na kozonga na biso tozozonga. Toye komona place yo tolekaki déjà toyebi keza cimetière te mais tomoni cimetière liboso na biso nga na lobi na ndeko yekuta tuninga bindiko ozomona cimetière ngabi nazomona babiloko moko pembe liboso kuna maintenant na lobi tete biloko wana biso tolekaki ya nzela o mais tomona ki cimetière te c'est quoi te totelema nano totelemi nazo observer yango na moni lokola batu
ngabi bakroa wana on dirait zo bouger bon tozonga na côté to utaki parce que on nazomona lokola to na danger leka to bito baluka tomoni bambwa na batu bazalaki na kati ya bakroa wana babandi kobima balanda biso mais batu bazalaki na maboko na bango na ba flèche bazalaki na maboko na bango na ba makonga donc bambeli bazolanda biso alors nga na simbi mwasi na nga to bandi kokima lokola nazalaka na contact na Seigneur na nga na bi Seigneur Dieu enlever biso na ciel et j'ai vu lipalata moko ye kiti et zui biso et bendi biso na ciel maintenant tango tozo mata to komi na ba distance moko lokola ba 15 20 ou 30 mètres ya hauteur bango siko babandi ko tirer ba flèche na bango na bakomi ko tirer mba moko zolo balanga yo frère Johnny yo kanisaka yo zanani biso tozolanda mwasi na yo wivin tozolanda ye yo za ko interdire biso to tirer biso bakal yo zanani ale babandi ko beta biso ba flèche mais ba flèche wana juste les suka na se ya lipalata na biso pe lipalata ezaka ko continuer ko mata ti to limwe na espace na ciel musika bon na lamukaki na bondeli na kumisinza mais na bisi pe madame nangai tala vision na zui to bondeli sili eleki nango bongo oh ye azalaki vraiment recherché tanga nazo préparer voyage na ya South Africa c'était vraiment un mistake na sala qu'il fallait na ya mais na tikaki na bona mboka na ezo kende zana mboka sika na yebite ndenge kozala na kende na préparer ce qui est comme na moni ke na mesani comme ça yo oya koya na yaki 6 mois après nde ba eke bomai donc c'était que ça ndeko moko aloti ndoto akete la soki camarade na yeso ne akuti camarade na ye akangi bebe na mukongo atala bebe ngo mwana mbwa akangi do mwana mbwa na mukongo liputa bosa ate mwana mu na liputa mu kongo no ate siko mwana mbwa auto pondu yo memi mbwa bo ndenge nini otenga na souffrir difficulté mbiko na ndako osakana te bo edenga mwana mu difficulté evosa nini ya basi ya bambwa nde tolobi sinya mbwa eza malamu te moto amemi mwana mbwa na mukongo eza pratiquement impossible moto amema mwana mbwa akomema na mukongo na surtout biso africain ndenge tozalaka na ba système na biso ba coutume na biso mbwa za nyama moko aza accompagné ya moto mais azali ami na yo te azali pe mwana na yo te po zwa ile kwa mindele ndenge bazwaka azomema na tola zola na mbetu et pas na biso système wana ezate donc ce qui moutalo tie le bon automatiquement est lié dans le monde des ténèbres, est la sorcellerie. Et ça est ngelo banini. Est la sorcellerie. Est lié dans le monde des ténèbres. Que muninga na la sorcière to nini. Bon, pas du tout to ko lo ba muninga na za automatiquement sorcier, mais muninga na cause un problème et aux alliés liés dans le monde des ténèbres. Parce que quand le ba mutu za sorcier, il faut za déjà mutu moko seigneur à ça à la question déjà ba épreuve. Mais ce que ça n'est épreuve wana te okoki ko kanga mutundo kité. Mais ce que moni mutu za na système wana bon nakoko lo baboye bandoki en principe bayaka koloka pe na bilongi na bango te. Bayaka na bilongi na bango te. Bayaka toujours na bilongi ya batu mususu na bilongi musupa bombi na ye ayene ka bongo donc ozo comprendre te banani bazo nyokolanga. Balakisa bilongi na bango te. Mais ce qui alinga akize mutu akomola telongi ya mutu moko boye akomoya nango mutu wana yozo mutu okanga mutu wana ndoki ezaka mingi baja bandoki mais pour koloba pende ko comprendre que mutu azandoki il faut ka nkola la kisa son kola la kisa c'est pratiquement impossible. Merci beaucoup frère Johnny tokutani na pokwa na parlement et choc. Merci ndeko nanga kola mona. Voilà, bandeko tosuki awa je crois ezaki importé ko sola ndengo wana biso tika le kabona tukana na source pour na kuyeba likambu e salami ndenge nini yo mutu na biso ya soko sala lisolo ya kopesa benga biso opesa lisolo na yo soko bengi biso olingi to beta lisolo to kobeta soki po olingi to tia audio kaka ndenge mama oya lobiye moko to sala bongo biso fonctionner kaka ndengo wana tokutani tout de suite là na 20h30 heure de Paris na équipe choc au babito de benga partir de le parlement choc. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Santé de faire à tous hein. Eric Chimanuka Mbote, Trésor Pindi Mbote, Maman Mireille Mbote. Maman Marie-Hélène, la première dame de Belgique Mbote. Maman Adélia, mes condoléances. Je pense que obsèque et l'équipe très bien niveau Angola. Allez, portez-vous bien. Santé de faire à tous. Chap chap.
Etara.